Bote na bino bandeko, eza bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV. Wasalaka émission ya Ezu Please. Boko tokoto bomi abonné na chaîne nanga Henriette Kilumbu Shembo TV. Wana ezaka nango nzembo ya mikolo nyonso yebana. Bokuta masola kolamba. Mateya pete. Ba histoire vraie. Nyonso eza na kati. Oh, amona kanga mikolo nyonso eza batu mususu. Ba koza batala ka o mikolo nyonso. Pe ba bénéficier kana eloko moko lobaki, na eloko moko lambaki, mais di boko ne zaka kilo pona ke ko pointer kuna akende ko presse akwa mi abonné. Ouais, motema mabe. Otaki ya émission ya mutu moko boye, ya mama moko boye, ya papa moko boye, ya mwana moko ya leki moko, et se pelisa ki o makasi, mais et o bénéficier ki ya mingi. Ozangi atapo okende komi abonné panaye. Atapo na kotia commentaire, atapo na kotia j'aime ma pambo. Ozanga ki kotia ya mwasi ya mobali za bien te. Opération to sungana Ezu to sungana bandeko. Opération to sungana Ezu please. Ya mwasi nazana lisolo mo boye babetela kingai, mutabeta ki po apesa conseil na ba mama, na ba papa, o balinga bibaka baka na nzoto. Mais mingi apesa ki de côté basi po ya za mwasi o ekomela kiye e ba kusunga ba misusu. Ba mama bibaka bakele ki na nzoto. Eza muke tabu me toko tia na ba terme boza mikolo bokoyoka. Mwasi wana ye apesi conseil. Azakana fiancé na ye basi babalana. Tant bazaka na ba fiancé oyo ya banda ko salaka na bonzoto na ye ya bomwasi. Bibaka bakoyo bino soki ezuye boko lukabaka mususu. Bwe ba pesika ni bozoki no suma ba kisi yango o bozoki no ko bakaka. Est-ce que muto nazoki no ko somba kiso ya mama abengi nga na nzela mwana mwasi yaka kiso ya boya boy. Oyebi ye? Est-ce que oyo ya azo sala eza ya solo ye moko tango asaka kisi na ko baka me kaka nanu ya azo ya pona business po azo mbongo toza malili eba ya mwasi to malili makasi biso na mboka na biso na basi bino na ba Europe kuna boza na ba été Kinshasa moi na yebi biso na kati ya mboka Australie toza na malili na mbula na mupepe. Est-ce que tunaki mutu nyonso ateka keloko na ye ata soki na magasin ata ya mineno ya bamindele ata o bateka na ligne soko tuni yo lobi ke mama eloko eza kitoko jamais ko biso keloko eza mabe jamais ko ebisa soko tuni est-ce que so mekango ezalaka neto saka na rambo boye ba ya mwasi ba ya mobali na mboka la biso ateka ka biloko ebele e ko sa ba kongoli ba ka kotekela ye ba Nigeria, ba Liberia, ba ekolo biso ba africain. Pas na koteka biloko minga ba africain. Soko komi kuna par exemple, otunie par exemple eloko moko ya mboka ba ya mboka tutinja ba Nigeria, to ya ba Liberia, to longa biso ba Congo, Congolais. Soko tunie papa, eza kitoko. Ona this is nice, eza kitoko. Sikonga na mitunaka, yeta to tanga zoteka. Osome kango. Ya soko tunie, mukomso la scène nko. La koti azoteka mbika moko na mona kena mbisa kokauka yo ya bore zanga kombo ya ba chino batekela biso na kati ya mboka ngoyo na tuni papa mbiko eza bien, this is nice ba balende balobaka na bi nice. Est-ce que so try yango meka na tuni olamba ngo ndenge nini siko atali ndenge zaki mbika bomwende ezaleti ya ifoko tout ango abi ochengo la machine moulin ochengo la machine enikami ocheno kaka na soso mama la fala ko sekala papo po mutu nyonso ateka keloko jamais akoyebi so keloko eza mabe tango achango liboso amesa na ye tango achango na kati ya magasin na ye ayebi keloko eza kitoko ezala eza mabe pa kena ko somba akoyebisa yo mutu ozwa kosomba keza kitoko ndenge moko na ba mama bateka ka bibaka baka o bateka ba kisi ya basi
tokokende direct o batekaka bakisi ya basi o soko otie kisi ya basi one kosala moto soko otie boye ekokausa soko otie boye epesaka nini epesaka bopikiliki elongwaka moto epuisa eske bango bamekaka me ntango yo okende kosomba modele akoexplike yo eza kutu pharmacie te bien sûr bokoko tokobosana bokoko te eza na bakati ya bakisi ya bokoko bato alukuta mingi bakoma kokota mpo na nzala okende komeka boye babiso ya kobaka okoki kobaka kuna eloko efongami ekomi elongi munene ekomi kotepatepa mpo okende kosala kisi moko alukuta okoki kuna otikali ya mpuissant eloko netike kaka na se etalaka kaka elongi boye na se okendaki komeka kisi moko alukuta batu bokeba batu bakoma oteka bakisa bokoko bakomi ebele ya lukuta likolo na nzala yango nde tokokontinue histoire na biso na mwasi ntango azalaki na fiancé na ye asi amesanaka na ye ye soko alingi okende aza na rendez-vous na fiancé na ye ifo abaka oyo akozala moto abaka oyo ekokausa ye akoma lisusu kwa mwana muke malgré ye na fiancé basi bameka mpe avant fiancé azalaki na mibali donc ntango akenaka pa fiancé nakendaka kosantir makambo mosusu mobala akangama na alinga ye makasi mwasi sikoyo nzoto mpe ekomi su komesana ndenge wana te akende naturellement donc il faut soka ya kokutana mobali na ye donc il faut akende ase abaki biloko ava akende kuna donc ekomela ye lokola maladi moko sikoyo ekomi sikoyo na bizu mpo abaki azosote ezaka mpona kosunga mpona conseil azopesa kaka conseil alinga okende nga milai mingi te ekomi sikoyo ntango abali tanga bali bokasa tanga akomi sikoyo na ndako libala na mobali wana eza su te ke ya rendez-vous ke akoya boyewe akomi kofanda epa mobali wana mwasi wana azwaka mosala mais ndenge ofandi na mobali ndako moko aokango kaka un jour kaka okobosana moko mosusu kaka boye bameki bayaya eza baterme ya mikolo bake kuna na Afrique du Sud basali tititititi na Afrique du Sud tongo nango etani mobali aye koyebisa lobi chéri bebe yepa lobi dadi omoi nde na ntango tozalaki na tobalani te nde na bandaki koyoka ayo c'est vérité nde na bandaki koyoka yo na sentir na komisi nazomona ete nazosentir yango te eya nini mosa sikoyo na kati ya motema mijenaki mpo ani bebe akoyebisanga makambo ya boye ejenaki ye moke alobi te bosoto abi te liboso me depuis na bali yo moko ntango tozalaki na bafiancé na bandako ka ndenge mosusu sikoyo ntango na bali yo omwa moko mosusu nazosentir ndenge ntango ozalaka fiancé sikoyo na ntango mosusu mpe nakomi kosentir ntango na bali yo basysteme echange eza nini nzoto yango kokola to kobala nde tokomosala moko bamikolo nyonso to nini mwasi yana ejenaka ye na motema likolo ya bibaka baya mwasi abari kaka mobali abisuka kosala ndenge nini mwasi ana akomisi nzoto na ye nzoto akotiaka bakisi ya kobaka bandaka kotiaka soki ayebi ke avalala kotiaka moko mosusu mobali azokende na douche boye ye aza kosokola kuti mwasi azosala ete eloko moko azobaka abi nini oyo baboko asimbi ye boye nini boye mwasi akobi nini ata boye akangi mwasi na kisi oyo abibaka bako bakosaka oyo abanda kosalela mpo te mobali na ye ato azalaki ne naturel te abanda kobaka mpo mobali ayokaka ye bien chéri te eza kisa hémorroïde obi mpe mobali mpe bamoko aboule g atika ekakisa hémorroïde yo komi na hémorroïde depuis quand oyebisaka nga te bakisa mindele ezali te yo kisi osomaki wapi te nasomeka na wenze ntango nakendaki na moye bamama mobali abi poni okosoma biloko ya wenze bamama ebeye bakoma koteka biloko bateka biloko ya lokuta okita mosusu kobaka bobebi so kisa hémorroïde ekomi otiango boye ekomaka mosusu mwasi na ngai ekomi baopération ekomakambo ebele elekaki nango kaka ndenge wana donc mwasi azalaki desi mobali mpe sikoyo na kimoto ndenge bazalaki kosala na mwasi akomi kosentir ndenge mwasi ndenge mosusu eza baforce ndenge mobali akomi otala ndenge bazalaka
Nandenge bakomi eza ndenge moko te. Mobali akomi kobima libanda. Omeka ndi ba misala kana ndako moko mobali koyaka nini mobali akomo changer ba lelo tamusa koyabo akobenga chérie lelo naza na occupation chérie eloketa ba mama chérie zoka nde kuna komoke lekuta na kalela ba bisusu. Mwasi pe afandi abi oyo ekomeli ngai oyo nazomona eza kaka bibaka baka. Mkomsu mobali ayekoya bakoti Afrique du Sud. Mwasi pe ayele kaka surprise dengwana. Moi ça kaka akomi ta message bibaka baka. C'est là nanu. C'est là kana poko te chérie mobali pe abi lelo te ngai kaka sikasikoyo. Akuta formé mususu na Afrique du Sud. Mobali siko tanga bimi libanda akomoka ba formule na pa batu mususu baza naturel o ba baka mingi te. Bien sûr akobaka ezaka nango mais il faut faire attention. Mwasi wana mobali wana communique kaka ndenge wana tina ndenge libala na bango ekokufa. Mwasi wana zwaka zemi te. Bakomaki na problème a mwana. Baluka kobota mwana mama bote ezokoma te. Mabote ezokota te. Mobali alobinga soko zokotisa mabote ezate ngano tokokabwana. Na ndenga komi deja komi ko dégoûter mwasi na ye, ndenga banda koyokela liboso, na ndenga komi koyokela zomi ekomi neti na yebi te eza lokola to tia exemple na ba terme eza lokola mwasi amesanaka na biloko ya oya kabakata ya boyi. Moi to tia exemple ndengwana amesanaka na biloko mwasi amesana na biloko boyi muka okenda oya muke akokate ndenge moko komaki mobali wana. Mwasi mabote ezoya te zoka ndina ba parmi ba kisi sika bana ko somba po bana ko somba po bana moko te soka ke wala pa pese client na ye ya sike bimi ele biso ba client abanda ko tia zoka ndé zokende ko bebisa ye kuna na kati na biso na kati kuna ba matrice ba nini mwasi akomaki zemi ezokota te alobi ayebi te. Tant mususu na bakisi bato bana ko pesa ke ba mama wana sika bana ko sombaka ba biso bazaki na misala mabe ba oki ko pesa ekisi abaki kuna ba bebi zui chance na ye ba bebi siye musu apesa ka ye atiaka mabota ekei bota kotemwa ndeko na biso mo sakomi ndalo mama Ariete liso na ngeza mingi te libana nge kufa pona kobota ngo ezaka bibaka bakona bandaka kobaka pona kanisi. Tangu na zakala mobali na babanda mobali ekala babanda mobali ekala tangu to bandaka mobali na nga kala ba série moko na kanga makala kina kolongola zemi ya 3 semaines na mobali okakoto mabote ezoya te nde mobali atuna kalo bi ndenge nini tangu to bana na kate po famille na bino ba tomboka te nini tozo pour la famille tolongola ka zemi ya 3 semaines. Ozaki election kozaki mwasa mabota ngape naza mobala mabota na ye na zio na libala wa ozobota te pona nini nde libala bango ekufaka mwasa na moko azaki ayebaki yango na motema na ye eza bibaka baka ndali mama Ariete pesa conseil toza basi mabe eza te eza miso bapesaka conseil mwana mwasi soko olingi boye kaka citron esalaka boye biloko na tirel na mboka na biso. Ba mama oyo yebisa baninga ba mama bomona bateka koma bazala mulongo wana o azala banzete etengama o banzete sala bo nzete bo yo soko zaka confiance a biloko wana excuse me okendiko kwela maboko ya mutu mabe okendiko kwela maboko ya mutu mabe okekuna abebisi yo okekomela okekobaka abebisi yo bonzoto na bomwasi yo kansa zo selo bien si tam sutango okekosomba ezo sala nango mais oyebi te aza na état d'âme nini asala ki kiso na pote tanga pesa ki otanga yokota na nzoto no esala pesa na baninga basi conseil na mona ko lobaka mingi okotaka wana oza na mwa émission na yo oza na mwa ezui na yo soki kozwa bango malamu soki kozwa ngape malamu bino bato biso bato toza wana eza esko tokoti na taka ezui ba mama ba jeune fille obokina koluka biloko na bibaka baka achepe ndamba papa obakina luka bakisi lelo bakisi ende matsaka boye bakei lelo kisi onde pesaka
bakei papa siko wana lelo kiso ne pesa ka bopikiki bakei tina ndenge bakopesa o ekomi siko elali telemaka te ekoma kaka pongi na se okobala mwasi okozwa mwasi akomi koluka elamuka kate yayo ekoma kaka bo elala ti na libala ekosilela wana ozangi bakliya nini okobala totika bibaka baka il faut la côté nini okokende kosomba kisi eza na batu mususu bazali wana basalaka kisi ya banzete baye kotiango na balaboratoire na bango basali yango na ndenge moko ya kitoko mpe bacheke yango batali oyo eza kisi kitoko bato ya ndenge wana bokosomba na bino me oyo ya banzela surtout biloko wana ezala mingi na afrike na ntango ya mikolo oyo surtout na mboka na biso Congo eza nde congolais nde abetaki na ntango ya mikolo oyo monde mutu nyonso akomoluka nzala eza na Congo na Afrique na mboka na biso mutu nyonso akomoluka eloko nini akosala mpo natire nalia bato mbongo mwasi alobi akomaki ntina eta soki afandi atelemi okoka mai epoli ntango azongi epa na bango mpo ebandaka deja epa mobali kolata bakabwani nani abebisaki mwasi wana mpo azalaki na bamama ebele banda kosomba kisi na bato wana nyonso po ebele nde abebisaki mwasi wana mpe mai wana soki ebimi solo akokolata akomaki lokola akomi na prison soko alati il faut acha wati pad neti mutu aza na baperiode tanke azali na periode te buta punition ya ndenge wana baninga likola bibakabaka po soko atie pad wana na se na ye te esika kofandela soki na bis esika kotambola soki bakamarade esika kozepa bakamarade abanda kotika mai ekopola omoni kotika kaka mai mate kotika tala tache na kati ya kiti ya bato tala punition mwasi wana azali punition monene ezala aza na periode ezala aza na periode te ye il faut alata pad mpe pad nini oyo ya monene ya maternité botala kote mwasi wana akomaki ti basalaki makasi mama na akenda koluka bato mosusu baketi na mboka na bango bake kosoigne ye apartir ya wana mwasi wana alapaka alingaka komona bamama bateka biloko na wenze te oyo akobaka ekokomisa oyo boye ekozonga vierge epesaka moto boye na boye ezongisaka boye abanda kolinga lisusu te ti aye kozonga na ye na nzela ya eglize basambeleli ye nde sikoyo aki kozwa mobali mosusu me ava wana alekaki etape moko mabe mobali ne wana mpe aboyaka ye akenda kobala mwasi mosusu akobota mabota ye sikoyo atikalaka bakendaki nde na mboka mpo bamekaki bakisi nyonso na ville bazwaka na bango te mai wana ezosilaka te mai wana solo surtout soki alobi akomi na periode ozoka soki biloko wana baperiode ezobimisa na solo nde basalaki nini ifa bazonga na mboka bamemaki na mboka na bango kuna basali baluki banzete baspécialiste bato famille ya sire nde ayaki kobika aye kozonga na Kinshasa afandi ami réservé ami protégé ata abi oyo akomaki mpe kopesa bato mosusu soki apesa bato mosusu conseil babanda kondima ye te me ndenge biso toza balobeli alobi loba na YouTube oyo mpe akoconsidere yango oyo mpe malamu oyo mpe ekozwa ye atika oyo mpe asalelaka yango te malamu aluka kota nzela malamu asalela biloko naturel asalela mai asalela bacitron na biloko eza ya naturel me oyo azalaka na nzela oyo ye azalaka ye abakaka oza nanu jeune fille babali yo te bana mikolo oyo na ntango akala kuta ezalaka ndenge wana te bamama babali yo nanu te oboti nanu te molingi koluka kisa bibakabaka keba jeune fille okokwea lokola mama apesi histoire na ye mpo ata soki obombi oza na mobali na ndako un jour akokango kaka po bosfanaka ndako moko bololaka esika moko bosukolaka esika moko un jour oza motu mpo kobosana soki mbakisi wana esalaka soki okoki kosomba ya lukuta okuta na libaku mabe obeti libaku na libanga na musi te okokutana na ndoki apesi yo adétruire na yo na bonzoto na yo ya bomwasi totika mama napesi conseil
bino ba mama o bolinga bakaba ko baka bibaka baka bona ndaka ba conseil na ba YouTube ba ndeko na sumi bazo pesa ba conseil ke soko lingi boye mobali boye okomona ka ba ochaka ba citron ba miele ba nini ba ai ba yogurt naturel ba nini mingi bazo ya kotekisa bakaba boye ba nzete te ba nzete bazo tekisa ba nzete penza ba yebela ko penza ba tangela ko penza bi o nzete esalaka yo lingi no ko kipeto ko tra YouTube ka ko finga ko komela to commentaire mabe moke na ko baka mukole ko yinde lokola mwasa apesi histoire okende wapi surtout soko za na poto yo musalo ka kotinaka ba commande basomela ko ba nzete ya lukuta basomela ko ba kisi ya kotekela ka bato ya ko baka baka ba kisa lukuta soki bato na kinso tunile bango ba ko soma ba kisa lukuta ya mabe oye ko pesa bato na poto ba ke ko baka ta sope ba ke kuta mabe achaki biloko mabe boyebisi ba famille oazala mato ya koyoka ayoka ezala ngo lite ya pete ezala ngo histoire vraie likambo ya ko baka 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 mutakutana kinango ebebisi ye matrice ba trompe ebebisi ye na kozanga bana libala pe kufi e détruire moko lisusu na maya solo e komo bimana ba makila solo e komi ko bimaye ti ba kimie na mboka sakina chance make kosunga ye boko taka mingi na ba YouTube ba mama mingi ba pesa ba conseil biloko kaka o ba nzete oyo ba fruit ba nini e kosunga boye na boye ba matungulu ba ai ba citron soko kota na liso na ngai ozaka muto otindaka bambongo na Congo na bamboka musu na Afrique o to ke pa ba Sénégalais ndeza ka boye e pa ba nani ndeza ka boye okokuta na libabe zala mayele ozwa mayele te yo molinga na biso ya pesa liso la bungisa kinyoso bikola bibaka baka soko za kine naturel mikolo so bakutela mobile na zakra ndengwa na ko sutuka nini abesa ibala na ete malinga ko za pela bana na ndako metale ki okageti mabota yo mtozo kanga omoni yango ndeni tia commentaire ope bazoyoka bo tia commentaire opesa conseil po batu musu ba profitaka pela ba commentaire eza batu musu balinga mi kotanga ba commentaire a partir commentaire azoka pe mayelo mota musu ndezo beta lisolo boy ya kipakate akoyoka moko mais soka kotisa commentaire po batu na commentaire za batu bato a mayele o mito esala ko ba finga na kate ba pesa ka ba conseil il faut faire ça basoka basala ka boyo wana net na makamonieti o ya bibaka baka ko bake tezo ona kacha commentaire ozui mayele donc bo commenter ka mingi makambo boye makambo kitoko bata mayele ba papa ba mama bo commenter bo batu musu batala ka pe mingi ba commentaire esunga ka bango na bo batala ka pe biso neto lobaka esunga ka biso soke kozwa ye soke kozwa nga ezui nazala mingi tako bana kati bokota kota bomi abonné botika makambo ko baka baka ko baka baka bomeli mwasi libale bebisi bonzoto abasi bibaka baka yebaka nini ko baka kuna na kati Afrique du Sud kuna ezaka allergique mingi okiko chabi chacha omi bebisi yo moko libela donc tokeba kuna na Afrique du Sud eza allergique elinga biloko bitia chate il faut ko tia biloko moko eza propre biloko moko eza naturel biloko moko ya bosolo oza nango confiance mais soko ke na ngambo okeko zwa oya se amayo okeko zwa sa banzete okeko zwa oya batalukuta o batu mabali mbabe bisaka nzota batu okoko ya ndenge mwaso akoyaki ndeli te apesa ki wana bi pesa pe batu eza lisolo baki na ko négliger ngote aka soke eza mukeboye na kobeta ngo lisolo ekosunga pena ba misusu ba misala kobaka akotika kobaka ya lokuta kosoma bisomba somba kotinda ka moko na Afrique basomba ila ke bibaka baka kotika na soki pa na Afrique kuna misala kobaka baka a misala ko changer mibali aba na kobaka mobali azuye koto abaki koto azuye abaki akotika po akobanga un jour akuta pena mutu baba ko pesa kisa kobaka totika bibaka baka ezawa bino mama avec Kilimbu Shebo TV na pesi bino mbote masolo wow, bye bye waza mato ya koyoka ayoka mwana malamu ayoka kapya pratikaka yo kolobake yeba masolo na lokuta ba invataka nako baka ba invataka butako fana ko bana ka fa ka beta baba na ko beta lisolo ya kubaka ya lokuta boyebi yango ba baka ka boyebi yango o bazali musa banso lingo kutala mobile foke ne ka ko baka po me sensa tutuni na ko baka bozali boyebi yango botiko ko bimela biso ngambo. OK, c'est votre Ariette boko tabomi abonné on a na quotité
akoto koto ami abonné et pas arrêt Kilimbu Shembo TV masolo eza kitoko eza wa